osali ba erreur moko oyo ke lelo bana ya poto baza koseka yo na ndenge moko ya kosangana te epesi biso pasi mpe mawa osali interview lobi awa olobi ete non botikela ngai le 26 na beta mpo ndenge ezali wana nazali na niongo ya bamama oyo ya kote ya Kivu oyo nalakaki bango chaque mois il faut natinelaka bango 2000 ndenge kutu ezali awa na beti concert te na mois oyo nakomi neti na niongo ya 4000 oui c'est bon okomi na niongo ya 4000 mais oui Rason kaka yo moko ozali kotombe na propre piège na yo moko tango yo lobaki ete batikela yo concert ya le 26 po beta ezalaki po ete oye komona na le 26 wana nde ntango mosusu okoki kozwa bambongo ya bamama oyo selo yo bambongo ya bamama oyo olakaki bango na este mpo otindela bango 4000 ndenge olobi mpo tokotia yango mpe na babilili sikoyo bato bakomona me eloko ekamwisi biso kaka yo moko lisusu oye koloba ete ano ndenge ezali wana après avoir kosala conférence mosusu osalaki lobi awa oye koyebisa bato lobi ete ate ndenge ezali wana bandeko ngai moko nayebi kaka komona ete concert yango ya le 26 mpe nakobeta lisusu te mpo naboyi ete nabeta concert mpe bato bakobunda ekokoma neti ngai nde nazali responsable ya malere ya bana ya Congo alors ndenge ezali wana nakobeta mpe susu concert yango te nakozonga kaka mpo nasala tourne na ngai banini alors we Rason yebisa biso sikoyo ntango yo olelelaki bango mbala ya liboso lobi ete botikela ngai nabeta mpo nafuta baniongo wana ya bamama ya este sikoyo olobi ete okobeta te oanile concert no ya le 26 donc yebisa biso maloba oyo olobaki te oza kozela obeta concert ya este ya le 26 mpo futa bamama oyo ya este na niongo na bango oyo oza nango alors sikoyo lokolo olobi onile concert mbongo wana sikoyo oyo olingaki ofuta bamama wana okozwa ngo wapi mpo selo yo na maloba na yo moko ezalaki kolakisa ete oza na esika mosusu okokozwa mbongo te mpo oza nde kotia motema na concert ya le 26 omoni esika bato bazali koya kozwa yo moins sérieux yango toyebisaki yo wera eza na babiloko mosusu eza nango na ntina te ya koya liboso ya kamera mpo na koloba ngulungulu ngai bamakambo nazali koyebisa yo mama kozali na minute oyo eza babiloko eza kotambola na bainternet bon lokola yo moko olobi ete okotaka na yo mpe na internet te oyebaka na yo makambo ya internet te ezali kokamwisa yo grande vedette lokola yo we Rason mpo ete bainformation ya lelo ya mokili ndenge ezali kotambola bavedette nyonso bazwaka bainformation na bango mingi koyeba baévolution ya bainformation na bango na internet mais yo osali déclaration olobi ete non makambo kutu ya internet wana nakipaka yango te wana kutu etalaka ta yo te oyebi kutu bamakambo nini oyo te oyo bato bakomaka wana nde ezali baerreur grave oyo yo ozali koloba mais tokokende nano mosika te tozali kotia babilili bino moko bolanda bamaloba nini oyo ye moko we Rason alobaki bolanda yango bien bofungola matoi mpo na bino bato bokomeli biso mpo na koloba ete biso tolobi bamakambo moko mpo na we Rason oyo ete preuve ezali te eloko moko ezali te me toyebisi bino ete biso tozali radio Zoomel mil ntango ye azali koloba bamakambo nyonso toyebi ete tozali na bapreuve tolobaka likambo pamba te bandeko bino moko bolanda nanu bamakambo nyonso tu we Rason alobaki ebongo nsima tozonga na kati na masolo na biso mpo na koyebisa bino oyo tobombeli bino papa Botamba tiela biso baimage ebongo nsima na yango toloba na bakongole eloko nini oyo tobombeli bango s'il vous plaît il faut qu'on aide bango moralement
c'est-à-dire comme si on a posé à la éviter pour ça que changa na linambo accent tous en bien les arts diplomatiques ou les arts normal ordinaire bande ko nanga bomoni etu oyo eza rouge et salami na limité na et salami na izini ya bandibu et ça attends s'il vous plaît bomoni te eza mo craft ya ngwa moneti passeport ya ngoyo na relation nyos ba moneti ngia mama kanda sikona longola ngone longo ya tamsu etu ndezo boma biso makasi que bon passer le passeport hein non parce que pour passer la paix ouais c'est un document officiel pour passer la paix passeport non baza na raison faut pas tout net parce que bazomona ngo ndika ba passeport tout le monde ba français ola sozo le cas disons on doit venir à faire le mondial c'est rien akati ngo pona moni moite za la devoir mais salaka so ka selma ka menga za tamu sayila au monde na zabu na ibi makamba site internet na za na YouTube na sala na Facebook na tala internet nga ogo no finga lelo kilo binato donc ce putain des villes on a mona le bezati mona le bezati parce que aza c'est mon vieux on a respecté la mère ici on a eu un problème ok on dit ngara ta on ko défendre mboka magam so yeba mamoti Jeannot pétrole au boyibi Jeannot pétrole conseiller na mato 50 tout va jamais ko azalaki bras droit collaborateur ya nzanga mobutu tozana ye tofajaka naye tozali na ye mpe azalaka attaché na tel de ville mais ti esalaka bien te alongoli mpo amonaka makambo sa bien après bon nayebi te pardon sikoyo ekosala déclaration moko na télévision par rapport ya saleté ezalaki na Kinshasa parce que omoni entre ne bandeko na ngaka omoni na Kinshasa oyo boyebi akala lelo soki oke okomona boulevard ekoma kitoko boulevard on dirait. Moi, nous ça sur publicité il y a Moutouane sur les 5 chantiers. Pardon, on a bien. On va dire ça publicité à 5 chantiers. On va dire ça le mot. Na zolo baba réalité. Moi le leçon na kosi. Bo se ko kuta keza nyama, on na weza kosi biso. Na ba na su, so si le par exemple na ndako ngai, na dia kana mikumu. Na dia kana nguma. Ah te wera dia kana nguma te. Pona dia kana ngani yango. De ma comme sur la vérité. Au monde un boulevard na biso papa. Et comment propre. Mais ma place me avec mon statut sanitaire. J'en ai pétrole avec la télévision. Alors dit ah gouverneur, tant que moi j'ai commis salité, ma PC, ma nini, ma malade, ma personne cause malade, ma hygiène, les habiletés, boy boy, mon ami j'en ai tika ma camon dosé, où il y a na péki c'est j'en ai tika. Alors lui le na mon atom j'en avais na pas mon na 16 heures. J'en ai qui na après on dit prochain ma carte avec des jours. Ma carte qui. Pour la vérité. Oui. Mais pas la vérité qui. Donc on a liberté ça t'est. Sans jugement. Sans jugement. Alors, sans garde de vue. Après, on a été na commis. Non, pas sans garde. Pardon. Après, na commis Mukanda. J'en ai ça na biso na. Après, na commis Mukanda. Et pas ministre de la justice, na singi. Obenga président. Non, na commis ministre de la justice. Obenga président parce qu'on a téléphone na. Naza na motenza mazolo na. Na commis ministre de la justice Mukanda. Ministre de la justice ala kité. Bon. Tant que tel qu'on a email na commis. Abine non, la vie excellence, pardon vraiment, j'en ai abine la remontée. Sur la tchèque, on a assez de 2-3 jours. Et puis, il y a un fois, il y a des râteaux. Pour relier tes beaux comptes, les temps, ta carte, tu m'as pas sous un problème. Na bangala, on a des tita, mon moitié. Abine non, non, c'est normal. Si va salir effort, va tindi magistrat, à qui la prison. Donc ceux qui osent Rawé a été donc hier donc la prison alors qu'ils ont arrestation arbitraire. Bon, il y aura un seul état qui est ambassadeur de la paix. Après le en tout cas, d'abord, on a un seul aboui. On a compte qu'il y a des femmes violées.
parce que na prometaka bango chaque fin du mois faut natinda mbongo na ça na bomba natinda bango $2000 na tinditi babenga na reprise ba mama na bazolela na bindeko na nazobeta na poto te natinda bango mbongo ndenge nini na osenga bo permettre na ko inviter ba représentant nyonso ya o bazali na diaspora ya ba groupe parce que ba groupe tout o yemena sakabiso to ba leader na bango pété to ba ka ba dalobi mais ceux bazali va se présenter mbongo auto on a la 2000 wana vous comprenez bon on a quand même prévenir comment ça là par rapport à pour la souffrance de ça donc là on va permettre na beta de 26 na si ça nyonga ba mapo comme on la 2 mois puis ba mbongo ti 2 mois ça fait $4000 bon sur un moment on a bana ba conflit et comment ce que tu as pas ce qu'on la passe na permettre na beta de 26 pour la mbongo wana va diviser à l'euro moins quelque chose la tinde la banque c'est ça et belanzembe pour na diaspora pour na kumbana bango nazana nzembe moko na yembi pour na mboka pour na femme violée nazana nango déjà femme violée nazana banzembe bébé hein lutte contre la pauvreté nazana chanson nazana nzembe sur ya député pour na diaspora na kosala bango chanson mais ba futa